Bandeko mbote bisika nyoso bozali bozolanda ngai ndeko na bino Simon po solo bito nzeta moselu kata kiri ngunduka kamnya munene tembe sili bajalo bakufi ba foko ntepe bakufi la lula bulu yeke bataria bandeko na ye to solo na bino mwa makambo oyo nazalaki nango oto solo laki na baki na ko continue bino bandeko nazana makambo munene kweleli ngai bo partager video oyo ekosunga tangu na lobaka nazanga mo number 1 bandeko lisolo ya oyo ya na mute ko betel ko loba bino ya Mike wana batu mingi babenginga batu mingi balobi yaya chaque chose a son temps nazako fungo la bino oyo papa oyo za vérité oya koyoka opa ko salela opa ko ndima aza libre comme la libre yaya ni sala ba pasteur na biso nyoso ya malamu baza sumingite ekomi ya solonga bana membre na ebisi bino oyo nazolo ba bino susa likamu nazana ngo nazana preuve lo mona la sabino bana membre geleke la bino parce que na ebisa bino mutu nyonso basala na EGT mutu nyonso pete asa mutu okoza na facilité okosa ete po osenga sengai bande konazana ba likamoko ekelekela bino oyo ngana zwaki yango nazwi samedi na butu samedi na ba premier pardon na ba partir ba ngala fungula ki boîte lettre ngana ba 15h nazo bete la bino masolo mboke za ya koyinda tolelo sonandonge bande kuna ibisa bino likaba pasteur na biso msubu ina ngai bofingi ngai oye nani azofinga pa yaya na yebaka ngala mona musika o nzamba tsela ngai soki nazo telemela likamo ma be ezana kati soki nazo telemela likamo bande ko zaki ya msupu na linga bande ko misasa babongo na ndenge tena parce que bazomi babiso nde bango bazalo kwa ba chef a bribi biso siko to ba bribi siko biso to kokende wapi parce que biso photo la ndé bino botso terme biso photo la ndé daki sana bino tout ça va parfait mais ndenge ozo zalela comportement na yo mutako mona ka bia te o aza musala ya sol o musala buluye parce que mingi basaka ba choriste basaka ba chanter ba koma ba rondo so ba nani ba pasteur ba chanter basaka soute plupart nyonso bana mambo botala on a notre vérité plupart ba o pasteur bo songol pasteur o pasteur lo sona o pasteur comme bo songol pa bango nyonso basaki ka ba chanter le ba koma nzamba benga bango ba koma ba pasteur sosola sentiment ya nzoto eza sentiment ya nzambe te parce que misusu bakenda ka kopona ko bakenda na bango ba cop na bango e ko ba cop na bango te nazo bimsemne sokoli solo oya ya nani pasteur ndiye bango na Mike likambo eza na kati kuna yaya li solo oyo nazo sabino bande bozo mpa mutu te kanga o nazo sabino makambo na lubaka na bino soko bozo ngona ba vantir yaya eza ka bino essentiel o nzambe atselanga na kati nazo bimsemne vérité Mike na pasteur bien mutu moko bango ne soba ki ba chanter yanga na yibi bango bien to yebani na yebi bango biye na soki na bike je le connais tant na tala kanga bia bande ko na biso mingi baza ko biba ye Mike nani pasteur mbi alinga bi sa vérité ani o bi ato bi sa vérité bino so saka lo so de pinage avant Mike ki ne pas ya mwana mosa abadaka pa na yo nani pasteur mbi et yo boya ki muninga ndimi parce que bo bi misana bina solo bo bebisa génération nyonso nzamba wa mona bino nzambo sali kona se aomona bino bozo luka bato baza faible pona ko utiliser ba chance na ba o baza vraiment baza déjà des toiles bozo tout fait toi na bon pona bo sala misala mina solunga chaque chose à so ngaba ki 2022 na lubaka ngwa va mutu no sa okota na mabete ekobima na poasa obomba avec la bible bimiso liboso bo sala ba jimo ko ba presse bokota ba presse na mino ya ba nini ya ba sense na mino bokota e comme revise ya bo ba sa ba ngomo kote ya misusu ba za boko yoka suto eko kita na pari awa e ko ningi samboka tauna na lobaka winaka na lobi na bino oyo na zo bisa ba ye pa sembi ya ko lobaskoni muninga na yiti Quand
kopo wana nyonso seki kopo na yeti ye mwana mwasi wana esa ba ye mwana mwasi na mosali balati ba jena ye asala ka sikonde ngwana po bino boswaka ba nani ba nini ba itadama bana batu po bebisa ka bango bokoma ko itilise bana kaka boye bandi ko biso pe basi bazoye bate baza ko keneka buluye baza ko bebisa génération nyonso yaya soko landi kala nini ba pasteur mingi bando ya ko tepso bate aka bana basi po ba imba point faible bana basi mingi po ba bota ba tika bana na désordre mama soka ya ko bando li ako akoma mbam so pendi ba kana ba ta santi ba ta bilenga lenga pasteur mona ke tele kit mama ako banda na ako mena chiko po tele kopo muneno wana ya gigos abani na nguba apese na nini nali ba lia pe mukito mona ba baguette oneto bando lia nini ba ka desa lero na umona kubula ako banda na tita usukisa na ko nini na ko lia bango bazaki na sise batu wana tande le batika biso ba désordre génération misuku tutile le ba lekation ba veni o ba sala ba désordre wana te bata solonga seke bo yeba kike misala bino za malamu te bo so bebisa génération pasteur mbi o sali ma bebe mingi poni bino so ko bo ngaba nini bo so ko ba le bino so ba bino vérité so ba ndimi so bo so ndima ngote bo yeba te ngaso na sali mingi ezala ba Mike ba sali makambo belé na sa Bible ba na membre ezate on ba msote ba sala nzambe bokolo ba oh bino bakoma ka somo siko lokwa ba sala nzambe so ba sali mbeba biso to kokolo ba sa batu mais loko no somo ne so kwesa o mingi pono so ndika ko tinga mane ni nwana yo mto yebi fomo ke ngadiga na sa na she mais loko so ndike kwesa nga mingi lokola ngana so ba brebe belebo na sala tupo eloko ana na litaka nango yo tika faiblesse koto na passe olinga na loko anzo bino lusu bolinga ba loko anzo nzoto lorara bolinga nzoto tala ndenge nyoso ebimi nyoso kuna nangana ngi nyoso ebimi boye mususu ezoya bolia loso na ndonge bandeko likamna ngala loba na yebino na lakisi bino na enveloppe oyo tala ba kombo na ndenge za ba komelinga pam bandeko enveloppe oyo na baki na kolakisa ngo parce que naza ezala neti mutu nyonso amona bandeko na ye na ndako na fungoli boîte de lettres na ngai na zui na moneki collègue moko boya atinenge invitation ya anniversaire na moko ya Maria na zui si c'est 4 invitations mais siko autant on a zui oh mais o izali nini nabi aba o ba lettre msusu na kotanga pe mama kilo mboka la lula na bulu yeke bataria depuis kipomba makambo ezali wae Bodlem Botumbe mboke za kukufa Bradel Botumbe mboke za kukufa Bradel mwana Orlia solo Botumbe famille Botumbe mboke za kukufa bande kuna na zui kurio ngabi na otanga ngo sima ngabi ngonde nini boye na kipe na ngate na tengi na bina ngotanga nini si bande kuna vanda na lala boye vendredi nala la botiko samedi nala la bonamona bayeko benga ngai na téléphone ko inconi na ndibi kandi to ndibaka na biso si na politique oui mbese pocho oui oh ya ndenge ni bien ngati oh zo enveloppe na yo ngabi na zui ba enveloppe o botine ngaba ya invitation na zui na ibika kendenge kamara na mutanga bi etende kona na zui ba invitation botine nga merci ngabi abina tine ko pe na WhatsApp me na tindelo po oza na ngope ya msuna maboko ngabi oh ngabi bongo secondaire na bi o habité et invitation te ngabi kasi yo nani yango ende ka na tuni yo nani yango o fungola enveloppe moko boite ya kaki ngabi no enveloppe ya kaki na fungomi nanu te bandeko mawa ndeko na bengi ngai o fungola ngo ndeko na fungola ngo to kosolola o yeba nganga mais yo se présenter mais yo tindelinga enveloppe mutu na yebi yo te eloko te bandeko pona biso ngala ka transparent naza mutu te komema na bulu yeke po bima sima ote nzeta muselupe aliaki yango yo
bana membre yango yo na fungoli yango te na touché te abengi ngai wana ngabine oh ezani oti mais c'est Simon yo osam ndeko na biso mais yo présenter komboti o enveloppe on eza pona yo melata mo eloko moko mais boma moto tika masolo wana masolo ni na wana oti bandeko après ayo ko présenter na kota komoteza mawo na bine yo kotina buzobo yo oya te tala kaka na landaki ndambu na lisolo na oto yoki yango musika ya boma moto enveloppe na yango bandeko bakorompe ngai po na sisa na luba masolo yo te ndenge na solo ba ya Mike na ona so bimisa no vérité omoni ndeko nanga na vie eza na ngona tina te na kolia mbongo so na kolia nini kosila me réputation nanga parce que bato na balobaka na yebi bango to yebani to pia ka mbongo ba pia mbongo po bakoro yango no so mona bato mingi na YouTube obeta lisolo yango te na ko comprendre basi balia ki baleki bati ya yango bana mambo na oko sabino te na fungoli te tala ndenge za kilo awo na yebi te soki pe kombe bati na ye na tangi loko moko te alobi na ngakanga dia na yo pe o ya kotanga ya zwa kaka boma moto kobeta so lisolo wana te lisolo nini ya bandiko na biso o nde bazo sala biso ya bandiko na biso ya ba pasteur nde ba komo kuningisa mokili na mutakala ngabi yo muto tindeli nga enveloppe oyo upo no tindela nga na voix normal to tindeli nga katanga makambo ebimi bandiko yango na zipisa mino na kokosa mino kitala na fungoli te na bipe na kofungula otenga bisala tout okuta no zo enveloppe ngabi soko oyo zo enveloppe na te na otanga kombo bandeko mutu so na tangi bino elekela bino bo faites attention na bato nyonso mutu na zoba na bino ndena yebeli ye akokoma na niveau te mais akoma na niveau po mona ke mbongo eza satan misuba yebaka valeur na bango te na tout à ton âge, tu peux faire des choses comme pourquoi ça au salir une réputation mbongo au teta yo balobi na ngai yo lukai parce que yaka mutu moko mataba ngabi ba yebi ngai na ka mutabu zoba te yango bana mambo enveloppe yango na ko kosa minote est-ce que na ko loba likamuka na likana te pona sa enveloppe yango bo panzi mission bo panzi la nga video oyo so na tangi mutu apesi ngai yango badi kona kitisa ngo bomoni yango enveloppe yango yango ya mutatine nga enveloppe nezo lekela ngai ya mabese koti ami fidèle azaka yo ami fidèle zaka Jésus na yo muta mokili kozana confiance mingi te ya pesa ndambu bumanda yo mongo tozana na confiance na yo mingi te bongo ya mutu kozana ngo su confiance ndengini ya mabese ko bandeko na biso omoni bandeko na biso oya ba pasteur bazo yinanga po ani vérité na oyebisa parce que onga na zo sabino na lubaka ngo ava basana ba komi na makabu moko parce que soko lingoli ya mbongo na mokilo zalaka nganga na passe okolia kitoko okolia mbongo pa bana base kitoko parce que pas une semaine belle pour lia to rabateti soko osaka ka passe so sanganga mama okolia no mbongo malamu kota bandiko na biso basi nani basi okolia bango bien nganga na passe okolia kitoko talande Mike nini passe mbie eloko ni bino bosali pour na génération bana wana so na bina bimisa mboko ekufati malonga mo bosset ndiye yo otika ki muningo na kende kopo lezaki ya yoti ya fiwana muninga obsinele muninga tsinyango po a sacrifier génération na bino mibale mwana mosala za mutu mwana mosala za mutu ade jana mutamaso ayaka kibino disaba kopo wana boswaki bambongo pona ni ba mapango boswaki pona ni chaque chose à son temps. Et ça, comprenez ça qui a maïkité, moi, ça, vous t'es pas, au moins, il y a pas de vérité dans l'oba. Moi, ça, au moins, il y a pas de azala qui n'est pas mbiye. Asa qui pas maïkité, comprenez ça qui va m'obi ban. Atsinele moi na andini. Pour na bo sacrifice, ni mobimba. Génération. Maïko, il va repérer ça bandana on a kati.
a passé un billet à boy. Est-ce que c'est vrai à boy qui cope wana? Yaya, ma baisse côté qui côté nyonso. Les amis ça là. Ba yemi misala na bango. Ndiye na mai. Basa linzaka na musapit. Yesu kombi komo bimisonga na yebaki wana te, na bi makambo wana te. Je l'avais parlé à mon ami on parlait qui était copain ezala qui pas na bino. Et ba ndi pas na cité Bethel. Mwana mwasa abandi ba chona le Yesu go boy o Bethel muni. Yo ko boy ki folo kaselika. Yo ko pesa suko pana ponani. Bo sacrifice génération mobi. Bana mambo fungula miss bo yinangai. Ata lelo bo pesa génération na bino za yakobeba. Ba yebi misala, mwana musana sa muta misala déjà. Mubali na tina ke kwa kilo sala biloko na po azwa ba chance nyoso ya bato wana ndenge ba koyoka na ba monta ya azuba kenango. Mbongo na bango tambola ka bongo. Sakanala la lulala. Fideline mukanya na Afrique du Sud na modéliste monene mboke se beba kinango. Papi Mbomba, Yowana, Nati Lokole, ami da France, ma bese kotaki. C'est un aïe na lobaka bo pesa anga fu. Na laksi bino na ba velo. Ba yebi misala na bango. Yaya, esili na note na France pesali. Esilite. Ya na bino na ba to ba zo ki ba film ba nino na pesa ki wana ba nini ba video. Ba sa ngo anati. Ba bien nzeta musilosa ngabia oya bino bomoni wana te oyo nazana ngoza kisika na ba misusu ezobima na kobimisa bino esa par étape it tant na lubaka wana na lubaka vente ba yina ki bolo na biso ma be ese côté nyonso Ibraton piana ba be ese côté kina o to sala ko boni bandeko tale siko zo kino ko sambila tale siko zo kino ko sambila. Place nous ces alités lobby ko sali ba ventiler mususu ba nganga pa comme les pasteurs keba batato ba noko sali sabiso ba nganga ba ndu so bakenda wa ba kota na bukini qui passe. Faites attention surtout ba leki nanga basi ba ndeko nanga basi na miba. Faites attention pour bébé sa génération na bino parce que makama maiki na mbi ezanda nufu ezaka kaboyi. Yeba bako sacrifier bino e bele na l'église na bango bokanga datu nane silite omoni bilo musu mawanza mbendesa ndiye naniye ba yeba dina bango sikombia ko yebisa biso bisoloni bana mambo on a biso no premier épisode mbia ya za mieux placé ya lisola mwana mo sane badaki panaki yo bengi muninga na yo omoni place mozo sala makabo kataka batu bazala kate. Mwana mwasana suwa yaki po akozwa ezaneti maiki suwa yaki wana masona bamopo atekele bato bako masiko liezo bonaka tangu yako teka bakomi bolingo bo Yesu ko sacrifier ba ama bato bano ya mikimi sa zambi na lola bandiko lisona ila kibino yango bo partager ni wana merci.